ntini sozo wumela na ndaku na ngabo ozo balate et pour la tenir na oyo ozo kutaka mi bali ya pamba ba voyou bazo ke kokosa ba aventurier. Mais maman boba liputa est-ce qu'on t'a dit robe na liputa qu'est-ce que nani? Tapé na loba ko lansa na malobate. Est-ce que oui because on mona moke? Ozana no penza mwana oyo pe na yebilo pe ngama mibali te. Esengelo vanda kimio sambela nzambe pe ko tinga mobali na yo. Tu ne crois pas? Non fanda kimia. Moninga. Non fanda kimia te. Non fanda kimia te. Pe no tika makambo yo te. Na okinango tina suka. Na yebisi yo boye. Landanga sikoyo oya kozwa leki na yo aya kofana na château na bino ngana étoile esili étoile za su mwasi na ngai to divorcer na yebisi yo ka bon papa yango divorce on basala yango batu allez yakana to so bof mobali o azolinga mwasi so mwasi za soumise te parce que la soumission c'est plus qu'obéissance. Alors ce que se soumettre te pour décourager mobali lombala olongola bolingo également mobali pe soki mwasi aza soumise yozo lingete mwasi pas ko se soumettre les sous-soutés. Mais toutefois nzamba sala bino grâce hein to bonde la pona yo malgré que ye azo simama na molimo na nzambe te mais quand même yozo comprendre hein pasteur mon cœur on va prier pour que nzamba sala bino faveur. Zali na langage mususu ya kuyibisha yaya yiba be tangu nini tanjo ya mutu zali ndeni yo kuyibisha ya aboma mwashini ya zonga pande bangu yazo nanteni tangu basanga ne yo mutu sangi sereke bangu alati iloko nini zo kula jwa avant que nzamba sunga yaya okuko zo no semeke tolozo msepa na bango te yo kozonga na noa te yaya tam no ngana camarade nao yo so misa 500 francs no pese tola so bata andunda pam te ya ngana lobi na ndenga mabete yaya ndazo ba par rapport à difficulté o yo zo na ona minute ya na linga kiboye ya na timafuta ya na linga kiboye allo nazo rappeler na timafuta na ngola na ngola Belle-fille. Nini boy. Bon, s'il vous plaît. Pardon. Jésus. Mais c'est quoi tu vas ranger? Mais papa, allez. Non. C'est là. Au bêtis ça qui ngaï pour na nini. Pardon. Les qui n'ont pardon. Jésus. Est-ce qu'il y a le bakakate? Bozonga. Nga mona otia ko arranger na mwasi na. Non. Et ça m'a remetté biso bi ba na mwasi na. Et ça l'a raté. Est-ce que prophète appelle ça batombo? Oh. Ou bien on s'appelle pour la vie de l'unique. Que c'était ça s'accorde pour la biso. Ayebisi biso loko e kanga biso. Après tu na délivrance. Et loko ne kanga biso les quitte. Est-ce que tu as eu bon mémoire? Hein? Ça bon monter? Vous êtes gagné. Non, t'es comment papa? Excellent. Ah, oba manga valia na 200 francs ou 300. Na mungu. Mungu pesa 400. Ah, OK. Je voilà ba. Mungu di malembe. Baya kabisanga mbo. Basu kabisanga ba uyo kana kusuma kominyo. I wish I could mama. Oh yeah, wish I could. Sondama. Kota kubulanga mwana mamele. Makatu yeah. Oh yeah. Asawa. Alembe so kangi na bomi. Tri. Kuna pot. Ozo mona nde ya yo. O eza ya yo te. Nyonso ezaka pressé. Eza ndako ya ngai. Papa Botel. Pardon. Botelema. Yo so mbono fande yo so makita. No imba la kitso no vandeli. Webi pri na ngwa kitso vandeli wana. Papa. Telema frère si papa na nzoto. Telema. Non papa. Pasteur. Papa. Ngala bi no bana pasteur. Papa. Oh. Belle-fille. Calme-toi. Chérie, il y a pardon. On s'en a été connu. Depuis quand vous êtes là? Mais nous topé ça la lumière. Dans nous topé ça sur lumière. Mais à mon solo. Passer l'équipe. Dans un coca sous-souté. Souffrance et l'équipe. Dans un coca sous-souté. Moi, perception d'un prophète. Ali, après sera lumière, assis sera passé à bateau, après sera bon, après sera bon mengo, après sera richesse, après sera nuance mutuya. On a ngala mwasi nanga. Toi il le repas na yo.
motema nanga esepeli na makasi nazoka mwasi na bala Monique et ça bien te dans la croyais qui peut-être que bien singa tout sur la marsusu oh bien singa aussi pelé nanga n'habité ngana biso mobala olu commencer au bala yemo déjà iba na linga genre moi si aza ndenge nini mkono puta na kana moi c'est bon mutima nanga dans c'est pela jusqu'au puta tchana belle vie nanga toi na rapport modi donc yo se bosala et yeba na raté oya lobio nande bo discuter na makamna nande bo siri sérieux ba na raté si on finalement bolingo tia biso wa maman il a raison on en a marre bon ko bo expliquer biso te biso bo le service tout kata bongo ba ta ki base ba vivre ndenge na bango biso na ngala lika no ba no et ça tout ka bongo aya na ozila ya alors ça c'est quoi Australie se fout à manasser na zone ici mais maman bongi c'est la telina yo tant soule lo peso bongi c'est la telinza ba ko salo grâce aux yupe mbala malama zonga diano moni yo ke na za bololete amanda na bololete yo ko benga bololete na ndenge ni na be ko bololete ko ko yebisanga ngai na ko yebisanga ni zo benga ndondo yo kanga makinga na moninga to banaka moninga mokoni allez go mtema bi bana sana ezelo toyokanaki toyokanaki tout ça là on est toyokanaki. Mais laisse-moi te dire une chose. Et l'oconion tout, la foi est à quoi? La foi c'est une puissance. Job c'est que je crains, c'est ce qu'il m'arrive, c'est que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà la raison pour laquelle je n'ai ni paix ni tranquillité. Alors quand tu te décides de dire Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Au tellement continuer vie. Kolobate ke courage ezate mama parce que mutu yo monde mutolingo za na courage te parce que bible lobi o azo senga basala nini ba pesa ye senga makasi pas nza mama vie o lela jusqu'à quand on a celle qui m'a fait pour la couta na yo ko limina ba fia kishasa bosala boya ya bota mwana domination na basaki hein mo kuto la tete nga na mona weza domination moni yo to kelo ngabla na ngo pesa ngai to kelo ngabla ba pesa bla na ngai oza kitoko vraiment oza kitoko makasi. Oui, nous avons dit que moi, c'est du taureau pour tout maman. Étoile! Étoile! Nous sommes à la base, il va maman. Tu nous as la base, il va maman, Étoile! Et tu nous as la base, il va maman! Tu nous as la base, il va maman, Étoile! Non, c'est pas! Oh! Boliboy, Colette! Bolola, il comme open à tout nabino. Elikimbi, danse likimbi. Elikimbi, oeza danse likimbi. Elikimbi, danse epesaka posa. Nazoyoka posa, mama na yoki posa. Nazoyoka posa, posa kobina likimbi. Elikimbi, danse likimbi. Elikimbi, oeza danse likimbi. Elikimbi, baya. Bima, c'est ma maison. C'est ma maison. Je n'ai pas besoin. Vous en espérez partage tes loups. Hein? Papa, mais non, tu as dit, on a tout comme l'a dit pour papa. Non, on va nous gâter, papa. Il se dit, il y a des gens qui non, maman. Papa, fais ça, papa. Fais ça, tu veux papa. Fais ça, papa. Non, c'est mon lèvre. Bonjour, papa. Nous, c'est pas précisé, il y a un carabine. Donc, il faut que tu aies un courant. Ils avaient combien? Il y a ils avaient combien? 3000. Bon, il y a 3000. Pour 4500. 4200. 4200. Comment? Et ça là, combien? Au foot, à Bozo foot à thé. C'est ce qui fait que beaucoup de Bossan. Moi, passé, il y a 7000 francs la foot là, n'est-ce pas? Si moi, au bout de comprendre que tout ça, va foot à rater. Ma quitte ici, ils ont 5500. La même sécurité, mamie, toi. 5500. Ah, on les a à moi,
bopesa ko papa lepesana kene bato nyonso bafuti bayokata mai mpo na bino. Pardon papa, yokelanga mawa nazobima nabeta motu sans faute na poko na opesa. Explication ya yokelanga mawa wana ezala mpo na mbongo ya ndako toyokaka mawa nombre de mois ya baniongo etokontaka lisusu te mais mai eza ya biso te ya leta na courant na yokelo mawa. Non, ata yo moko ata kutu Caritas ya catholique mama bafandisa bato fele na bamai mpe lisusu vraiment. Comment de sa photo loba papa topia lundi pardon vraiment lundi est décalé lundi sans faute eza problème te calendrier na montre bakosela yango makambo te bomona yaka o sans faute lisusu boni boloko papa voilà il faut que le pas ya nini te et pas maman ko pas mazozo papa qui faut appeler son bon voilà pour moi il y a vie à foutre avec ce à foutre déjà ndako moi na que singe sumbo wa courant na maizate et toi ils sont là passe na ajonga na komi na moni ngale na rosunga mama ngale na rosunga papa mais tout là qui na raolela bango na qui na raolela bango vraiment ça Comment me la moi rapide va y avoir le maman alors comment me la rapide botel ma wana si bolela ali pala bilo mibale bo mita mabe le ka malé petit bato ya wana bobo le maman le mele rapide bo meli mai bo songi ba koko na ndako bonini na mokili soki ozangi il faut baseka yo soki pe otona bomengo il faut kaka batongo yo bakoluka bayeba ndenge nini jibe ya soma 24 25 26 bon, vas-y 26 non, retourne hein Vêtu de gloire et la justice, moi je me tairai jamais. Kolobana mokili ete yozanzambe. Mama, libela na libela, zambe malamu. Monzoto na tongo, Yesu yo. Papa malamu abolingo Yesu na ngai. Be glorified, 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 be glorified. Holy power, holy power, holy power, holy power. S'il te plaît, maman. Bonjour. Vous êtes gagné? Non, c'est comment, papa? Excellent. Oh, bah, manga va lire 200 francs ou 300. Na mungwa. Mungu pesa en 400. Ah, ok. Tegi mingi. Mingi penza na tia combien? Bon, ça là t'as mis balé, mais n'a vraiment besoin de manga. Vous avez besoin de son nom. Où sont les là? Oui, ma belle. C'est ma belle, mais elle a ôté comment ma client? Non, promis. Non, bah. Promis ça. Oui, une ligne, ça peut combien? C'est la 3000 francs. 3000 francs. Bon, il y a un nom. Il manque. Ya. J'espère que vous avez ajouté. Pour la ligne, sur le cas. Oui, que on marque dans la cassia. Vous avez tout vraiment.
oza kitoko makasi oyo nazondima te ke mwasi ya kitoko boya kopeka bamama komono nani komono nani Mbona belle. ozokolela te po miso ezalaka boye belle vie komo kitoko nasepelino makasi vraiment oza mwindu oza charmante esalinga bien makasi talaka na ye na mutuka me nakitika mpo nalanda ye eskizenga vraiment donc naza na posa na ya otala yo mpa na bino ozalaka bien Place nafandaka. Bon, biso tofandi na nini oyo na omoni na oyebi mpasi ozalaka te te na omoni commune oyo ya nini na Kasavubu. zala calme omoni na sepeli no vraimen na posa na ya otala mpa na bino elingi nopesanga adresse ngai na ya na ndako tosola bien Commune na Kasavubu. Avenue wana oyo eza oyo monene wana. avenue na commune na Kasavubu. Avenue oyo ya Bosobolo wana. Après, numéro na oso okotika na avenue yango. So oza direction wana oyo monene. Ntango okota na avenue yango omona sikoyo première parcelle te, deuxième parcelle, troisième parcelle sikoyo. Eza nini na kati eza propre pour eux. Donc, ndako nini moka ndako kwa liboso wana nde wana nitanisa nde ndako na belle fille. Oui, allô? Donc, nous allons appeler après, pardon. Oui, allô? Ah, ok, d'accord. Donc, nous allons tout de suite. Merci, ça n'a pas de ok, merci beaucoup. Merci, très gentil. Excusez, hein? Excusez. Bosobolo, numéro combien? Et ça 20. Numéro on a besoin de 20. 20. Ok. Tout ça, la bouille pour la facilité. Je m'appelle. Quand tu visites Nangangoyo, tu as un air sur le niveau de la belle vie. Merci, boss. Nasombi ba mango. Nasombi ba mango. Nasombi ba mango, ok? Au peut ça dans zela tu aller na bango. Ozonga ndako avant. Bon bien, ça va? Merci, boss. Merci. Yaka. Mama, nde nazawa mutu ezotambola ngai. Naza na kimia te. Nakanisi mingi nayebi te tongo etani. Biso si to déjeuner quand même. Mais est-ce que étoile na bana bazwa te loka kolia? Nayebi te. Nde na bai nazotinda yo pa ya mama Sidonie Makwala, camarade bibi moi c'est Arami. Bibi Finesse. Donc tant on se comme on attend on se sur ba fantaisie. Après au komeli na yepa étoile, au pesi mbongo. Oui, ça $10. Pesa ye le bana ye n'importe quel loko ko mona ko sala asala pona bana balia. Pour moi c'est mayele ata mbongo eza mukie mais ko lokota po bana na yo balia. Ça va kasi. Yango na moni na yevi na bana no yepa étoile. Na tikeli après na kepa ba fantaisie. D'accord. Il est bien parce que tamuso ba koza nelo oliate. Ba bon ba kanga ba tuma solo ko solo. Tous les rêves là lobby. Maman, on est sama ramna yo. Ayi mo zo tinda ngai yawa. Ezama ramna yo, ça va se ngati. Tala. Te. Pesa ka bon, pesa bana mo.
Te, ça va. C'est une raison bana moto je beta na makasi. Na yebise ko komitungisa marate ya vira. Ayebi aza moto, ayebi aluka rapete. Nzambo osunga bango ba ozwa kaka. D'accord. Mama, omi que na comprendre te na te karaté lelo na teki. Journal lelo na moni yango na ebité maman donc na ebité na expliquer ndenge nini. Mama tika mama. Oteke eza raboni. Mama fanda na ebisa yo. Oboni eza mukomsusu teki, mukomsusu teki te. Ndenge eza. Mama tuna ngani mama. Mama. Nzambe. Mama. Nazo teka na ngai. Tonton mo bengai. Ya cheko tika. Tonton mo benga mama ambinga. Ton so talier. Siko cheko yozo seka. Isoro eza bien. Ya cheko yuka nante. Mama tonton mo benga. Mama aza élégant. Bien parfumé. Ngala kanisa kia nga somba. Oh, kombo nani? Ah, mais c'est même kombo na nga belle vue. Mo belle vue na nga te belle vue kanti. Oh, ah, ozoteka boye, otanga, c'est oui, na tanga, mais non, débrouiller pour permettre à biso. Boye va vivre, papa kufa. Ah, oh, na sepeli na yo. Maman, maman. A sepeli na yo. Nebite, le minute na ngana buaka basi, on tona ko manani na oyiba. A sepeli na nde. A sepeli na ngai, ndé mo mbala sepeli na moi mwasi. Na bien. Ozundi matia cheko za kiwana. Cheko. Yo qui fait makamba groupe na yo. Ningo za no koboy fatigué. Mama tuna ngani. Groupe baninga bayebi misala maboko mike mike me yo yeba keloko te. Mama tuna. Lisolo yebi te ozo kokata. Hein? Mama, atuninga adresse na biso. Siko place wana nde mama. Siko ah. Tama atuninga siko adresse. Ibangi singai. Ibangi so nani? Ibangi singa na sens que nde na moni la kie, ndinga saleleli. Na pisa adresse awa. Talaka bisika to fanda. Na sejena ki mama. Siko yango moni na banga ki ngamba mo ide ye ngamba mo na mutu. Omoni ni na kasavu bisika to banda ko fanda na kala wana. Pa mama na mama pas maman mandai. Ah, pas moi soana mongo. Belle vie. Belle vie. Ah, le pango ekangam na baliza star. Ah bon. Belle vie nous a zoba. Na pisa ndose na zoba na nous a zoba. Mais maman, là c'est bon. Petit comme moi si ça bolola. Ah, bon m'adresse na biso pona ni. Ah, penza ah oyo quel comportement. Maman. Vanda. Na place ni na libanga. Na lobby vanda. Maman. Cheko keba. Ngane naza mama na kati ndako oyo. Belle soka lobi likambo eza mabete condition yo condition. Mais maman, toko ya mamupaya ndenga lobi eza ta valeur to yambe wa. S'il vous plaît. Ah papa. En tant que moi na mobali pe na kata ndako. Est-ce que bile pourquoi nzamba kutisi na muntu wana? Pourquoi tu as ba complexe ya ko bomba adresse na biso sika biso toujours vendre? Mais ça complexe? Nani ozolongola nani? Maman na lobi na belle vie. Olongole pourquoi? Oza mwana mayele aza raboui. Il faut za kanzunzu na vie na yo. Hein? Isa star. Azwa ki vinde ngeni. Kaka boy. Alors isa mabete il faut tout aba condition. Oh, problème ezate. Zwi soto bongama. Ngalo kwa na za mama. Toke tokuta na mama na Amanda. Tokoma déjà famille roboya te. To sengi déjà. Te na oswana e. Te na oso problème ezate. Mokile sama liloba nga na oswana Amanda. Ne to solwana e. Aza maman moko azaka bien. Mondi bangala bazana ma ba cool. To solwana e comme ça to bano yamba e kuna e bimandete sika na biso ke condition bodem soka moni bo. Akwa ko kimayo. Vomia mona sika malamu. Hein?
Mère nous a bien. On va bien cher. Ça le canal. La crédit pesa wapi? On a bien ta cousine Yann, peut-être avoir sur la buisson. Eh, ça. Ah, allez. Oh. Papa, toi, c'est ce qu'on voit. Simba, c'est moi. Ça te colle. Ah, au coliwa. La qualité. Fan d'accord. Avanda. Ah, tu vas vendre ça moi, ok. Ça qui. Ah, tu vas pas l'offrir ça. Bien. Aza bien ma casse. Vanda. Vanda bosolo ndeko. Ah, aussi. Oh, pardon, yo bibatela kayo mundeleka. Rosi. Ndele okutukona na posa okutukona ki atapoto. Nkona ese via nga bien fait, c'est la teba démarche na ki ekote. Ba ninga nyos bazo kela. Talembi. Pas problème te. Ye via mtatinde ngai. Nzambe nanga. Ah, nalinga ndi ngokamwa wana tisala nga bien. Teza esengo Rosi. C'est vraiment nzamba pambola ye. Ay boluka ta pundu. Combien ça? Hein? Ils ont combien? Ici. C'est bon. On les a 4500 francs. Ya. What's what? Nakoma okende. Na yebaki. On na otalote. Ah, Rosi. Ndina utikla mnombongo boya via mna na umela te. Funa ke lambela. Na ola mebilo mo ya passeport yamba papa ya nae. Rosie. Oui. Merci, hein. Merci, Kabale. Il me servir. Et toi, Louis. Nous avons mon aïe. Papa, vacciner pour me belé. Papa, vraiment, ça sert à mon bon, on est chez les Libosso. Non, il me servir. C'est bon. Merci. On fait ça des capons à l'inambo. C'est bon. Ok, bye. Rosie. Moi, hein. Moi, là. Et puis, il y a bien ça, moi, tu sais, le ça là, moi, vite fait. Papa, ça là, oh, Lina! La mouka aux habits, il y a ok, oui. Nous avons pas molli du sol. Nzamba boniro. Ozanzambe yawe Zambe nanga kolonanga kolona bo Zambe nanga Miko ebele Bonjour Amanda. Hey, bébé akoli Ouais wape. Papa na kongana bimalanga yana bimitoko toko ape atiki misala. Esika na gaina koma 8 belo na mwana okoma ka belo beta. Kambote. Mama yo, kusa mama. Boni. Mala muka mama ka pe bino mikobele. Na nzela esika po yaki koteka kala wana pe na leki mokona na ngambela. Ba bengani pe mosika ko ba ko bengana ka pe mikolo ga. Na mwande ko langa wapi yo. Mama te ka sotenga mna mo tambisa. Saka ne ba bengana biso na mama. Makolo ezo koka lisusu te age c'est pour ça ni mama. Modèle tozoteka blo na moto bazola na biso. Ah, ngona ki mokolo wana na okela zando ape na kuti mama moko pe apesanga mpasi. Polisi wana kolanda bango akobengana ka bango pe mama mokolo na makolo ya biso pe kobe ya malade. Akolukasa lokwa tele makaka bope bi. Na biloko pe bazo mawati soki bazwi bongo banyati biloko papa patayo moko mokila oto mboka oto zo vito comme ne banani na moko vraiment yango nga pe na bibo na okokate kokima mama wana vomi belle fille akoma ne boteka Amanda toza déjà famille
tovandaki esika moko lelo soki likambo ezwi yo nga nayaka so likambo ezwi nga yo mpo oyaka nalingi nasola no moke mama na ngai nde tosolaki na mwana belve aza na mopaya moko monene azwa kotala biso tala esika oyo nazofutela kimi ezalaka te lelo bayela finga lobi afinga tosi tomesana wana mpo biso moko tovandaka wana e en plus ndenge mpe lopango yango eza ndako yango mpe ezali na genre mopaya oyo akoya kotala biso vraiment eza vraiment bien te toyamba ye wana lokola mpe mwana proposaki nga na biproblème eza te mama manda akoboya wapi ndenge yoza ndenge azozwa diane ndenge mpe azwaka yo likambo yango te me kasi nangai nayi babopa yango akoya po avanda na ngai to mpe aya kaka kota mpe biso ebongo akeye ye abanda yo afanda libela te mais aoya nde awa tosololi epuis ye ake po ayebaka ake tozalaka awa esika malamu tala condition ndako mpe na manda donc aye kaka moni biso tovandi tosololi bon après azongi na ye tellement nazala na adresse déjà ana motu mama yango ntango atinaki adresse napesaki mama adresse ya awo likambo mpe te mpe lokola mpe tosi tomesana na bino tokoba famille likambo mpe ya mabe te mpe moto aka mpe atala bino ebongo akende mpe ata babenya moto ya mabe yango ya bakishasa na boya te yaya yo oza bobote nayebi yo likambo te kasi yo kate bobibo kasi bavandaka na bango awati awo ape boye na ntongo boye mpe nasala eloko te nayebi te napesa te ya mwa loso na mwa bandeso te likambo te tokenda kolamba likambo te moyetaka mikolo mpe koteka wana sa pe mpona Jean Blaise, mon cher, là on comprend de l'hôtel. Nani? Osez éviter au coup marrant qu'on a boire. Osez apprécier pour hein? Et ça, on rendez-vous, première rencontre. Tout coup, on a tout sur là. Non, mais mayo, ça problème de, on va pas calme. Là, on a besoin de couper on a pas parler na sur là. Là, sur na bango. On dit là, on tente de petit on a là, on a besoin de vraiment makasi. T'as la parler n'engeza. Pour les wouloulou. Non, cette fois-ci, fini les aventures, hein? Yeah, cette fois-ci, vraiment. Ouais, c'est important. On dit, par rapport à Misala Nabiso, c'est normalement, par rapport à Misala Nabiso, les soucis, il faut pas n'abassi mon coco, le bitué, tu en as ya comme on a évolué à Panzak Namakila Modèle. Est-ce que tu as choisi un boulot? C'est tout ça. Bon, tout ça va beaucoup. Comme ça, moi je monte. Yo, non, on peut pas pour dès que nous allons voir qu'on a, nous allons aussi par rapport à ma caméra, nous serons là-bas. Ok? Oui, ça va, ça va. Comme ça, on s'appelle, non? Ok. Oh, yo so que ma maman là c'est quoi? Tu te nous vous voyez même maman. Tu voyez même maman on a donc elle Maman Kouloutou. Ah ok. Jean Blaise. Ah papa. Quitte en gros. Tazambe. Merci beaucoup. Ah Mulangala. Maya wapi. Papa nabongisa mwa eloko moke mwa elubu mpe mwa osi olia lingondo mpe batiango mbiso emoti Sogo pesa to lia ka feza. Kamote papa. David.
Maman Boni. Nangolo nzambe papa. Bongo bino kasi. Ça va bien. Ça malamu. Ok, va faire sonner na goma papa. Va bien Maï. Maï ça va. Ok. Boni musala papa. Maman ça les a bien. Le nom nalingai na yato solo là. Nena lobaki to solo là. Tamuso mona na ozala mwa mbangu po omoni ba makambo so ezalaka. Soki déjà c'est comme pelo na mutema fosa la mwa mbangu. Par rapport à musala nanga, par rapport à ba responsabilité na zanango. Ezo senganga vraiment maman, il faut nazala na mwasi. OK, na zalaki na besoin ya mwasi te po azala kitoko ou bien munene to ndengini. Mais nazali na besoin ya mwasi oyo. Oh motema na ngai koseka. Mama nete zoyeba makanisi na ngai. Ah toza ba mikolo te ebibile. Non, c'est bon, c'est ça quand même. Wana namonaki belle vie. Kona monaki en tout cas motema na ngai esepelaki pe emoni loko pena bana ikoluka. Donc na mukolo nyonso ta nazola muka nazomona soki na lekisi mikolo mbangu neti bawa obunga. Donc ngona donc naza penda na posa mama na ebite bosala ndenge nini. Ponga na lingi na bala pe. Ok, papa problème eza nango te. Eza kesengo mingi mwana mwasi abala mwana mobali papa. Ndenge tokuteno ndenge Belve ayebisa ingaki ozalaki na posa tokuta tosolola. Nabotaki mwana ngai moko te aza pe na famille kota tata na ye nakobenga bango soki nabengi bango tosololi tikelanga 2 ou 3 jours so tosololi comme ça nakotina message epai ya Belvi mpona Belvi ayebisa yo ke jour boyo ya osala bo makambo to oyebe pa Belvi. Merci maman en tout cas na sepeli ngana voyage mingi. Jaka trop vraiment donc souci na ngai eza nasala ngo mbangu te nasala ngo pe retardé mais nasala ngo na temps au vraiment nasala ngo bosenga. OK, problème eza nango te problème eza te koleka ngo malamu. Donc ya motu ya vraiment souci na ngai ezalaki namona esika pe namona yo donc namona bino kwa namona esika bozali. Non, maman, nazoki maman te. Avec les bien. Maman, nazo yemo ke to solo maman makambo. OK, les kambo. Merci beaucoup. Merci maman. OK, merci. OK, c'est la kaka suite pas. Tala, je vais l'engager l'huile de frein na tiana guidon. Na guidon bi batia awi di frein. Na ni quoi de? Papa. Na mutu kawane. Je vais l'engager guidon mo kuna tia ki l'huile de frein. Mon fils. Yaya. Maman Boni. Deni. Papa Boni. Yaya. Ndeni. Moi mukie papa. Kama kitu pesa. Buni mwasi na yo toi. Aza bien. Aza malamu. Na bana fi baza malamu. Kitoko. Boni. Bande marche ni yo ya musala mkolwana lubaki na ka ozokende na ville. Ma côté la demande woman. Vous connaissez votre demande? Ah, la côté qui. Balubini. Non, c'est la suite. Yaya. Balina baza bien. Samba. Ati bako na lubi ate lo roli ezate. Ok, basi. Tatanza. Ngai kambo na kumuba tangu nionzo. Ngai sokuna kanisa kama kamwanya. Bellevue. Bellevue. Wande kuna oti kandi. Ah.
Bellevue kandi. Ayebisa ko fanda kawa. Ngazaka ngamoko ana ndeko te. Ozaka na ndeko te, olingo luba nini pala. Ozaka na ndeko te ndeni. Bellevue azalaka te? Non, Bellevue azalaka te, ngana azalaka na mama na nga nazanga moko. Na ndeko Bellevue te. Bellevue azamona ya camarade ya mama na nga. Je sais pas ce qui. Excusez-moi. On a dit un peu sana. Excusez-moi. Belle-fille aza ndeko na te. Azalaka pe awate. Non. Atikala ofanda awate. Non. Papa, toute la famille na Bellevue te. Maman na bango nde aza camarade de maman na nga. Eh ben messant na bango mais kala pe hein. Est-ce que ofanda kawa? Excusez. C'est que pourquoi kabila numéro là? Mon numéro? Elle vient faire la carte. Non, avant d'arrêter. Merci. Comment on a dit? Diana. Merci. Et bon, oui. Jean Blaise. Merci. Merci, tu es bien allié. Merci. Très gentil. soki lelo nga nakomi boye yokatina soki lelo nga nakolongani fote na ngai te okozela na limbola tata na nga azalaka millionnaire mama na nga boutirière diplômé. Chérie, en tout cas, nakutana mutu moko musala nzambe prophète. Donc alobi na biso boy. Donc il nous ressemble pas na ye to mona ye vie na biso ko changer na minute. Avec qu'on rendre biso heureux. Donc ba passe na biso nyo surtout et aussi là sans condition. Condition moko ezate chérie. Musali ya nzambe. Ah, prophète, asa prophète. Oui, moi c'est nanga. Mon ko vanda toujours tout dépendant la vie, tout dépendant na papa na biso sa ko mukolo, dépendant na maman na mazozo, tala kaka. Na ajoto comme na. Tout ce que la raboy, bana tala bana. Bazotanga souté, mon futra au minerval, ezate, mon futa ndako ezate, même tormi, ba ko ridiculiser biso de quoi même mon facture à mai na courant. Pour couler la biso, il faut qu'on ne pas vivre. Chérie, n'a qu'à tuer. Il y a un prophète. C'est quoi, on peut se monde. Non, non, on a le sang beauté. La prière n'est pas naïe. Habito qui n'est pas naïe. Alors, ça la prière sans condition. On a vu la biso échanger. Ces conditions, moi, exactes. Asa n'engangate. Chérie. Est-ce que le prophète appelle ça Batumbo? Ou bien on s'en la pour la vie la Kasité, ça va s'accoler pour la biso. Aïe, c'est loko et kangabiso. Après, tu regardes la délivrance. Et loko et kangabiso, il les quitte. Est-ce que tu as eu bon mémote? Ça bon monter. Donc, il y a mis balai, maman, là. Il continue à la rabouille. Monter, ça passe. Nous tapons à nous trouver une solution sans condition. Un pierre au toza lango. Donc, on a un petit charge à bas, non, toza la bango. Ton protocole, ça va y letrer. Attends, yomoko. Tout dépendra na bato tout le temps. Tu benga José Tumba, tu benga John Diakese, Pape Sahara Bisso, tu benga Stanley Control. Vraiment, hein? Tu peux me rappeler bateau. Tout comme le système il y a dépendance ou na maman na ngai. Ils ont le camora bien, ça pour l'intérêt na Bisso. Donc pardon. Pardon vraiment. Ok, c'est bon. Ah bon? Merci chérie. Couple les araboy, tous à mon moko, qui regarde à mon moko. Étoile brillante. Nakini libasa ya kolinga moto, bakoma kotuno fana kawabie. Aibisa tofani na malweka, nanya kolinga biso e. Ah, avant d'abord. Bien. Bonne vie. Malam. Toto makasi. Nelango malindi. Pena ukokate.
waka na tongo la mki malamu na mbutu pe bo il faut yaka un café moyo ndoto sasa ikomo kola ikoma ngaba problème moyo wana biso pe tobima mwa moke naota kotelefone papa leki na ye ngwati Sebastien aona Angola mpona makambo ya libala ndenge mobala alobaki yango na ndenge nasoa mpe na bandekole yango nabi bon naleka awa mwana mpe Bellevue abosanaki abongisaki carte de visite ya Jean Blaise supposons soki aleki awa totikaka adresse esika tokoma po bosala tu bobenga biso vraiment mama fa otula no mikolo nyonso aleki te mokolo wana navandaki mpe kaka na moi na kosaka bakalikili na ngai ya makambo na ngai ya bamagasin mpe navandi kaka na moi ka porte efungwami bona te ya bopapa yango eza Blaise ayaki mpe antuni ngai soki Bellevue ayali kabi te ayali te mpe nkenda na ye mpe namoni ye mpe lisusu te banda mokolo yango nanda mpe mokolo yango aye lisusu te. Ok, Amanda, adresse au biso tokoma Bellevue opesa mama adresse soki ka ya ye mwana mobali yo vandisi kaka otini tadia na mbango bia mutu moka mbango ayiko benga biso ayiko benga Bellevue kambote soki pe aleki vandisa ta pe diana ite ngamoko na kosa pe ka mbango na benga yo bongo oya kokutana na Zamblaise na bakuta dai ça va merci moi kana le destin so kitika wana première avenue ka première parcelle le destin ngo pe na ba kango mama mote mama ela makala na makala munza kaka soki kaka okiti wana première avenue deuxième otuni kaka non comme biso toute la première avenue on munene wana ka kaza la première avenue ai wana Madame, esika pe nga nazali ebuna na te bon ok madame ok madame Soyez les bienvenus dans la maison de lumière. Merci. Bien, monsieur, je vous écoute. Grand maître Ali, naina mwasi na ngai. Yo moto apesa la lumière. Nalingi opesa biso lumière, mais ya mosolo. Pasi eleki. Tozokoka susu te. Souffrance eleki. Tozokoka susu te. Yango wana perception za prophète Ali apesaka lumière, asisaka pasi ya bato, apesaka mbongo, apesaka bomengo, apesaka richesse, apesaka nyonso ya motuya. Wana ngala mwasi na nga toyelelo epai na yo, pesa biso lumière
mais à mon solo. Monsieur, la vie n'est pas difficile. Moi, ça me fait très mal. Oyoka batu bazolela, que vie a passé. Oui, peut-être passé, pour ceux qui ne comprennent pas. Mais nous devons comprendre. On a dit que ça va recherche. Tout est facile. Très facile. Allié, assurance, lumière. Et cette lumière est incontestable. C'est ça la signification même de mon nom. Isabelle. Merci. Concentrez-vous. Monsieur, madame, aussi mal en le bout. Le collaboyer binomi balé. Oisa et Lembo. Oizo laksake bosa uni. Et ceci reste un secret pour vous deux. Concentrez-vous. Merci. Monsieur Alain, Madame Étoile, présence na bino na temple oyo, kokota ki ndenge mosusu, et vous allez jouir du bonheur. Pour que mon o nyoso boluka, peut-être des années, vous soyez, mais ici, dans le temple oyo. Ce monde a bino déjà la riche. Bozozwa o boyaki koluka. Mais pour éviter des impuretés et quotas, soit na maloba na bino po bebisa o boy kozwa awa. Vous n'allez adresser la parole à personne pendant 3 jours. Bolobisa mutute. Et même vos enfants à la maison, ne leur adressez pas la parole. Et après 3 jours, vous verrez ce qui va se passer. J'espère que je me suis fait comprendre. Et vous pouvez disposer. Et n'oubliez pas de revenir. Dès que vous verrez la réalisation de tout ce que vous avez besoin. Vous reviendrez me voir. Ici, dans ce temple. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Bien vêtu. Merci. On y. Bien. Merci. Ok. Oui, vous allez bientôt revenir? Oui, ça va.
S'il vous plaît, la coupe en a côté. Je vous en prie. Merci. Non, ça fait un peu sonné. Non, mais elle Attends, Maï. Non, merci, Tikaka. C'est un pas si na bien sûr pas là au niveau de l'autre. Oh, ça va. Bonikasi. Anda kundeni, maman ça bien. Maman ça est bien. En tout cas, merci, c'est un plaisir. Mon moyen. Parce que c'est un peu clé mais courir ça des catalyseurs en calamité na ton caca. Diane, parce que vraiment na bossé na tout sur ma casse. Par rapport à ma communion sur les cas ngana belle vie. Donc na ngana yusona na me ka correlater na mwana muneni ni na kutana na belle vie. Ngana solo na téléphone té bon. Merci, merci vraiment ngé oye. O joatan quand même oyo kanga. Na kutana na belle vie un jour na tambola na ngani na tambola na otaki pa ya famille ya papi matala tala za Luanda. Na moni azoli gazoteka bamanga. Bon, na mona ki na sepela ki na ye na benga ki na mege ko solo na ye na kutana ba parents na ye tout kutana tout solo parce que vraiment na sepela ki na ye mais vis-à-vis ya mensonge o ya za ki na yango elongola ekotanga mwa dégoût po na ninga mutako sa ngaite oni na vie photo ye ba principe mususu ya vie. On m'a songe ce qui déjà est bandit na likambo liboso. O sambelaka? Oui, la prière nanga. Bible ce qui te cause la fidèle na ba petite chose. Ba grande chose oya. Mais yé kaka na moi ba petite likambo moke nanu ne bandilika pamba kosinga. Ki wana eza pa na bango azalaka place wana mama na ye pe andini, mama na bango do a épaulé na mensonge. Na mona ki yango munene yango na mona vraiment que moyena continuer na zate mais comment na yo kaka ni na mona ki yo jour on a tout solo en tout cas on touche un thème na donc nazana besoin il y a moi si mais moi si ni sauter donc mon thème na ngisi pele no makasi nazo ka moi si na bala yo motongo so na moni que et ça bien te dans la croyais qui peut-être que bien singa tout sur la mamsusu oh bien singa aussi pele nanga n'habité ngana biso mobala olu commencer obala yemo déjà iba na linga genre moi si aza ndenge nini mkono puta na kana moi si bon mutima nanga dans sepela jusqu'au puta na belle vie nanga toi na rapport moti que ko se beno se pepe nanga n'habité pour ngana na sepela nanga moti ça va bien te oyebi moto akozala mpe na besoin ntango mosusu ya vin mais akutani na champagne atikini mpe versu na champagne basi nyonso bana ndenge moko te diana comprend ntango mosusu mpe mabala mosusu ezaka na bamatanga mabala mosusu eya na bakasho ntango mosusu mpe belleville fale nalekaka na nzela wana mpo nakutana na yo ifale ezala mpe kaka bongo nakutana na makambo nakutana yango mpo nakutana nao diana bon nga vraiment et aussi manamoti pour Nathalie na moyenda kuna o limite que ouais kozanga mwasi pour banana pe olinga belle vie pe vina ote bon nga vraiment na mta mo excusez nga vraiment la ligne je suis s'il te plaît et OK oui olobinda ko ngeza munene za moninda oui mais moi si nyo sauter za moi c'est otana katanda ko ona zo sala na ebiango Nathalie caractère na Nathalie caractère belle vie na moni na yebi mais quand on réfléchit Diana s'il te plaît Diana zéro c'est na bien sûr Diana Diana Naza candidaté? Comment on a non, naza candidaté. Diana naza obligé aussi. Comprends? Na ligne kaka ndo zo temps ya ko réfléchir. OK. Merci. Na ko kende siko. Merci. Merci. Okolinga mwasi azali na bato.
soko olingaki ye mokola liboso omonaki ye ayebaka te o mama okolinga mwasi azali na bato soko olingaki ye mokola liboso omonaki ye ayebaka te mama. Mon vieux. Yaya. C'est méga moto. Hey. Les camarades, où tu m'attends à mon côté. Donc on a commis on a bien côté la bien les cabons. Bon, il vous a bien. C'est mieux. Bana baza bien. Bien que qui me sont rendés ya moto. En tout cas, ya eza famille. Mon collègue qui na yo. Comme ce collègue qui pas bon comme moto na yo. Tata moi aussi. Oh, Lina. Boni. Bien. Lina Mondele. Boni yo, ça va hein? Mon mkie kaka. Ba classe. Ngo to kete ba bengani biso non. Moi papa futi na été to vai na biso kana ndako. Yaya. Bana ba otanga to ko yata na ndako bisa mama te. Mama sa mane mukumba na papa banzima na bango déjà. Biso ngona na leka po opesa to mbonga classe non yo moyen te na ndako nde toza boye. Bana to mpe to lie na biso te. Yaya. Ya so baba leto adatongo. Bwa makasi ya. Kaka sema kutu vya tindi mbongo te to lia te to tanga te to futa ndako te. Tanti. Oh, Carpe. Hein? Tanti. Aïda. Je comme moi kale. Lina, vous avez déjà mon colote. Yo ko ile kana ndako te. Ah. Dika. En tout cas, vous comme ça. Ya. On nous obetanga karabanda na yaki ozoma la présence na ngati. Oh, mwana mama na ngai. Ya. Na bien. Eza nini yango batika po bazo bisanga bana ba otanga te ya tika ko sala boza mobali. Oh. Ya. Ah, eza nini yango ya. Oh, oza malade yoto nini? Bana na ya ki famba okipenga te boye. En présence nanga c'est pesi binoté. Oh. Mais ya nga na comprendre te. O juste eza nini yango kasi. Faut expliquer nga kasi te ya. Parce que na comprendre te. Oh, ya. La vie hein. Ce que ça pondé na ebisa ki opona seme ki étoile ki yo azonge pa na bango. Ya bolimbisa ngai. Ngako sina bosa na ki na ngai wana ya. Tata moi si. Tika na yo. Omi bo manzoto pamba. Au troisième jour quand de moi sur télé papa on va le bisa biso. Attends tout une question le lot team ko ni ba répondre te, ba lo ba te to comprendre te eza nini. Oh, Lina. Tu ko lo ba boy. Seme ki. Seme. Oh, makamba ba lebisa ngeza solo seme. Tanti. Oh! Tanti. Nzambe, oyo eza makambo yango. Banda na yo. Vraiment. Banda na yo. Parce que nayebi te makambo so na koloba ni. Téléphone à maman, ngam na yambaka. Téléphone à papa, ngam na yambaka. Ikapu. Dernièrement, lobi kuto, major zolo bisadi abengi. Na jal santé. Abengi mais papa téléphone ya yemo ko yamba. Awa yamba tinga na yambela. Oh, téléphone te. Ikapu mutu ko lo boyeko. Dika papi mete o aza ya na ngamo mama nanga. Ndiaya na nga sali 3 jours azo lobate. Bino bosi bokoli. Elo ni tezaka be bo benga biso bo informer biso. Bon so eza malade. So que eza likambo. To ko ba ndenge ni. Batumi bane mbala moko. Batumi ba mobile bo garder ba na ndako. Menga na comprendre te yaya. Yaya. So bondo occupé bana te. Nga na aleki na yo. Expliquer nga na au juste eza nini. Papa. Pour tenter Nicole, te leki na yo papa so bombeli biso bana na yo bisa satan ndeko na yo. Problème weza nini kasi bota biso na pasi bo. Ah, non mona makambo te nzambe na ngai. Non mona makambo te. Kibaba ki mukolo boy. Kibaba ki mukolo boy sibitima ka ba kumba baba. Dicaprio. Nakei bisa papa. Mama, on faut trouver solution Dicaprio na zo ya. Tala likambo. Nzambe na ngai.
On a mon makambo te Yesu. Mon maman nanga komi baba karaboy. Mon maman nanga komi baba karaboy. Mama eh. Eh. Karaboy. Tano mon on biso besoin vivre. Eh. Nzambe. Bino ko singa te bino. Ah, merci. Uzango sabotage te ponde ya ki mkwanda lobaka na ito bisitaka te. Ah, nga moni tata moi aussi. Lina. Eh. Lina, bongo ya lobinanda. Eh. Ma, kende kotikela ngo étoile, pesa ye, eza $10. Yebisa ye, aya nalakisa ye ndeni na bakoko banda kosala po banda koteka. Ma, ndo pesa. Pesa mbaye ne mbote. Abanda combien? Kase banda koteka ti. Olia vanda ndengo wana muke yaya tinda boy, yaya sala boy. Ye moko pe na propre effort na ye fo banda koyeba kosala lelo. Eza makasi na odoke. Kole na yebeli étoile. Akoka te. Akokoka. Non. Tu vanda koka oteka te bona ndako libana non. Tango mama zaki ngana ndako ba koteka. Na ndako yeba te, mais na sala effort kende kopesa ye. Okutanga te hein. Obima. Ngana okezanga. Donc osali ka ndenge osala kasoko ye olambi osali nyonso. Voilà. Côté nga. D'accord, merci. Sikaka kolota misako fumama Zolo Talelemo yekolimwa Ekomi na tamba bokabwani esika na lelakero Solange Baseke Montema Zolo Jérôme Bonjour papa. Ah, bonjour maman. Pas Richard, le leo mo sa salon. Ngamo na osana entretien le pango surtout na porte pour ba locataire asika bazoya ko talango. Ah, aussi ba locataire. Donc awa ndenge za boye ba tufu ba talango déjà lelo. Yona linte ba kuta salite awa. Ba étoile ba bima. Bazo bima bima. Oh. Ba étoile ba bimi déjà. C'est ba bima. Basi ba maman ba bima ina ko sayo ba bima déjà. Richard, comment bien on a bimagi sur le débatté? Donc il va bimagi, il va préférer va jouer à la côté de sous. Tu le bima. Ah, au bengani bango tout bon mon babi. Bango va se payer babi ma bango donc exactement na bengani bango. Est-ce que va comment bien? Ouais, parce que la fois passée, monsieur Alain Alobay na ngana ki na zwambonga ba facture maye. Ko ba kenena ba nyongo donc Bazana Bombo Manakasavu, numéro 77, 79. Bombo Manakasavu, 79. Oui, numéro 79, na Bombo. Ok, merci papa. Ok, de rien. Oui. Allez. DiCaprio. Il y a malade. On a zulu l'autre au nignon. Quand t'as vu. DiCaprio plus émotion hein. Maman. Maman. Oui. Mais allez, Gaï. Mais allez, Roger. Eh, Rosie. Oui. Tantine. Oui, bien dit. Tantine. Maman, Leki. Kanaboy. Nathalie. Rosie.
Oh, bon, les amis, beaucoup de Mère Aleki, maman mourir, vas-y. Mère Aleki. Quoi t'as payé aussi? Chéra moto. Oh, Bonnie. Bien. Mets-toi. Bonne nana. Il m'a dit que tu bien. Oh, mets-toi, attends, tu vas tomber, hein. T'es non, Ça va? Ça va. On va ici, bon frère, non, bon Et d'abord, si bien au Rosi, oyebi lobi tovandi wana Lina DiCaprio tozosolaka concernant ya vie na yo. Donc soki yo lelo yaki ate ezali prévu nde lobi nanga na bana to ya kuna parce que na yeba ekaki obandele côté tozali kuna na uti kuna na yeba eka osabo. Bon, nayebi ke zo peut-être zo mona changement. Mais nzamba za nzambe. Hein? Nasu musala. Nasu musala puis nde ba pili so ndako oyo. Donc nzamba zo sunga to ke malema le. Donc nde tozaki lobby nde tozali loti. Na sepe vena papa le faut battre la musala na sepe makasi ngaku na ye na okine na okune pa bino ce que bozala ki nde ba pesinga adresse awawa na ye étoile ya vie mtatinde ngai abina ngande bosole na yo wana po makambo oteka il faut lobby oya mais apesi $10 oyo esunga bino tali non $10 on a foutu un ticket hein foutu un transport Lina tiens mon sac na maison Mère Aleki. Oui. Là où tu papa fait $100 là on a déjà fait ça on vient de l'extraire on a fait ça là tu là elle était là pas il a les babons makasi papa la bonne maman lek na yote maman lek na yote bozaki 500 Comment la baisse na yebi? asoma téléphone moi téléphone yo bomba raté maman kabaka moi na bai Tikai Rosi aka pesa ya vie yebise boye ya itoa lobi merci beaucoup na makambo so esenga pona koteka mais yo mungu moni pisika tokomi papa Alain asiazu musala na oteka so na wenzete mais $10 ko apesa ko ya kopesa biso yo zwa ngo lususu neti ticket na yo $100 ko komisele mobimba loba ya itoa lobi abakisa na mwa fond na yo comprendre mais nazo c'est la bino lobby ayat un peu comme on a oh ya na ozela bino papa lenga como que OK merci je non liati non lia papa lenga ah félicitations ah vali na c'est fait ma casse Lina oui oui faut y congé tu la chambre on la là ni kama kuna shughuli wa tambongo ona pokola bana nga buzoba Diana, morning I te vam. Diana. Bonjour, Bonnie. Ok, peu. Non, t'as la mouvement de bonsoir. Il faut en avoir 2 minutes pour se remonter. S'il te plaît. 2 minutes, bon, qui est en mouvement. Non, pardon. S'il te plaît, 2 minutes. Non, 2 minutes. Quand même. Tout a eu ça. Pour démarrer 2 minutes. S'il te plaît. Ok, 2 minutes seulement. La personne. Non, merci. S'il te plaît. Non. Non, mais il était. Merci beaucoup. Bien, oui. La ligne n'a pas été parce que la solution déjà mingi pour le Cameroun. Mais quand ça t'est que nazo lingana salango pour na prouver tam so belle vie. Non. Ou bien nazo pour insister pour lingayo tam so pour
nazolinga nasala eloko moko neti na créer soki non naza na makanisi wana eloko na boya Bellevue ezali parce que aza lokuta nayebisaki yo déjà dès le premier jour nakutana na Bellevue tine nakutana na ye abandaka déjà okosa ngai mwasi ya ndenge wana soki lelo na babandaki na tia ye na ndako na nga aokosa ngai toujours comprenez donc eza nango kutu te soki ta mosusu mpo okoboya ata mpe oboyi nakozongela mpe suki ete po aza kaka moto alokuta donc nakosaka ngai mais nalingi quand même oyeba ke nazolingo na motema nde na ngai comprends donc quand même meka koraisonner meka koraisonner oza mwasi kitoko nazolingo mpona baventure te ubi naza na besoin na s'aventurie na yo non naza na besoin na honore yo soki olinga nga omona oyo na osala ok naoki yo yango kaka oyokaka nga déjà te tosolola diami tosolola oya na ndako nayebi ndako na oyo ok nazozelango vraiment na motema moko merci nga na accompagner yo non merci à la prochaine Mtoto mama kuya, mtoto mama kuya, mtoto mama kuya, mtoto mama kopesaka ngai mokongo boye te chéri, tika misapi na ngai se promene ngo na nzoto na yo, yango nde esalaka nga ba transformation de visage ememaka nga dans d'autres horizons. Mais viens chez nous, Moussika. Hein? Il y a un bandawa. Papa, salut. Papa, viens ta soeur. Yo, papa, ça sert pas. Viens toi ici. Mais quoi papa, oza mobali na ye. Oyebita koko azala mobali ya koko na ye. Koko na ya koko kupela makulu. Uya kupuka ye. Ah, maman salizua. Maman, vous se dérangez te. Maman, papa, n'est na commis lelo. Yo, papa, oketa Afrique d'ici. Nangaya, ya nangaya, bon ngai. Oh, taya, yo ngo bosala ngai ye. Semeki. Tala nani Jojo. Umoni vine bisho bato. Mama Félicitations. Eh maman, ça va. Prenez place. Merci beaucoup. Namoni Tokoki, famille Nanga, na famille Mwasi Nanga. Lelo ezalaki tobongisaki journée ya lelo tobengisa bino nyonso nasi mama na papa baza surpris de bamoni Tala bobole ezali pesi. Bobole ezali pesi. touti vraiment mosika na mwasi nanga na bolingo ya nzambe lelo akomisi biso toza lelo yango wana na reconnaissance bino baboti ya étoile bino baboti nanga wana beti ya mito kabola moi vert tolia moi mutato msol après wana moi kalwa muke babeto la bomisaki ezali OK allez tout le monde va faire le boulot. Bon, tout ça, la mission, allez, on soulève le verre. Allons-y. Allons-y.
de monsieur Aleni na madame italienne bajala ki biloko pambe tala nzambe tuburi nzambe bashali geste allez tukste nabima te nazela yo pe ao mama nangeka na solo ano à propos ya mpona yaka oluka belle vie à Jean Blaise. Jean Blaise? Oh ya moindo ya moninga belle vie. Mama nga nazo eyosalanga mwa kubanga parce que abengisenga tokutana na ye tosololaki mpe bon nde tosololaki nayebi te belle vie mama mponi akoki kosalela mwa bongo mponi lokuta mponi tokosa diana limbolanga malamu okokelanga nga masese mpe boye naboyaki belle vie boye na mpe yei nini lobelanga likambo nde yei mpe na bosolo nyonso mpe nayeba mpe eya ndenge nini mama nakenda déjà na ndaka Blaise. Jean Blaise? Nakenda na ndaka na ilombe na ye? Nakenda bingisanga nakenda nakutani na lisusu mbala mibale bon selon nde toande kosolola na ye alingi na ye ngai mama sikoyo yango nabaki natuna na avi na yo soki euza malamu na bomotaninga bongo kwani atalo te bon lokwa te boni okoba likambo lokwa na fino na monoko bimisa oyo yo yaka mwa mongala te okande mwa mongala akade miso gala pe alobaka likambo moto ayoka okoma kaka tsololo boye lokwa te boni okobaka lokwa bolole lobela ngai pe limbola kala bosolo ye nini pe alobi na nini po komi kuna na ndako ya Jean Blaise pe lokwa te boni yaka pe boni pe okoba tikuna nde yango na ina ebati ndenge na bafino apokwa belle vie po alingi na ye belle vie te belle vie akosa ye tindi azali koya awa belle vie akosa ye azalaki epa na bango ye alingi na ye mwasi lokuta te abana mwasi lokuta te yango abi abana na ye ngai bongo sika oyo olobi na ye ti mama po mbala liboso nakende kuna na boyaka na ngai siko ntango toyokutana mbala mibale na ndimi na nga mama nayebi te so omoni yango ndeni kasi eloko osala ya malamu nde yango wana te ebaka ta pena na mwasi ya monene lokwa ye atelemi wana mpe aye na mayele te mwa lokwa belle vie na monoko so diza kolobaka lopoto mpe ozwi bolanga na mobali mpe mobali alongba lokwa Jean Blaise akoma lokwa nani bokutani na ye na ville mpe oyo kopesa ye ilombe oyo ofutelaka mpe epai na yo te na ndeko na yo balongola bino mpe na nyongo akokomisanga ndeko na ye ayelanga Jean Blaise na mokolo oyo oyaka na Jean Blaise ayaki natali mobali tamwaki lokwa abolole soka nde mobali malamu ayaki nde na mayele ayebaki eloko nini alingi asala Diana mpe yo so sisiki yasi Diana yo na belle vie mpe boyi mpe ata na esika te otobiki yo tokolaka na ye na mama na ye te bayaki nde baloka te mpe nayebi mpe bango te na famille ya tata na famille ya mama toyebani mpe te boyi mpe bandeko na belle vie te boyi mpe bakamarade te mpo botambola bokabola na bamisamba na bani te bokutanaka nde na bomwani mpe ese eleka ebongo yanga ye nini na kati okovandela modele okovandela nga boso sisi classe na balopoto na makambe bebe te mama soki mpe ngai akobala yo Diana na ngai mama okei na oke kovanda no na esika no na nkimia mama ngai tata abio esika atikeli ngai navai na ngai
Ça va, maître Ali. Nyonso lobaki na biso ekokisami. Tomoni lumière. Mais lumière, il y a mbongo. Lumière, il y a changement, il y a vie. Lumière, il y a ba jeep. Lumière, il y a ba ndako, il y a kitoko. Ok. Eh bien, monsieur Alain et madame Étoile, je sais déjà du bonheur que vous avez longtemps cherché. Maintenant, c'est mon tour. Oui. Le lobo vous menez une vie aisée. Vous mangez à votre faim. Vous avez nyonso bolukaki, na ebité bokele la nini. Tout ça, c'est grâce à moi, le prophète des prophètes, le prophète Ali, l'homme qui donne la lumière à ceux qui en ont besoin. J'ai un régime alimentaire très particulier. Je suis sanguinaire. Oh, j'adore le sang. J'adore le sang. Et pas n'importe quel sang. Le sang humain. Monsieur Alain, prenez ce billet de $20. Sera remis à la personne que vous allez m'offrir comme sacrifice. Prophète Ali, tout cela est bon. Papa, biso baba de biso qui est sans condition et puis aux prophètes. Pour prophète ni nous y basa. Ce n'est ni mon corps ni mon âme. Mais je suis composé de deux. Il n'y a pas d'élévation sans la croix. L'enveloppe oyo. Déjà la date, il y a rendez-vous au Brozonga.
Tonton Blaise, Diana te onde konanga, Diana sande konanga yi. Tu sande konanga yi. Nga. Diana sande konanga yi. Problème na yo eza nini? Problème na eza toto petit olenga ngai. Olenga yi kokumbe Diana nde. Non. Ngana kolinga mwana mwasi wa posa kanola yo. Sasa no kutati. Diana sande konanga yi. Diana sande konanga. Nande kona yo na tata ni na mama ni. Diana, atana tata na mama te tu soma ndeko. Te bozo bande côté. Yo kosanga ite. Yo kana c'est pardon, pardon, chérie, c'est Bon, expliquez. Mais na lingi soute. Lelo nazo vivre nana. Eh bien, non, c'est la boîte, il y a pas de ça dans ce blessing ngai s'il te plaît. Yoka, tout ça la boye. Tout ça yoka nanu. Maman. Blessing pas de parler qu'on a mis en Vous autres comment pourquoi? Eza trop tard. On comprendre, ozo comprendre makam nazo so. Eza yoka nanu. Maintenant lo bano boye. Omoni eloko ebomi yo walokuta makasi soki na mekaka kozina meka kozwa yo na bala yo tango su lelo yoka nanu ngana ndeko note ngana finiki yo bota mana ngam femako ozuma nzo kosa si a ozokosa ka désolé s'il te plaît pardon pour la yoka omoni ndete ozo si mais ozo kosa ka tisi ko azande kona yo te maman c'est là viens là bana allo banini yo kosa nga poni Waliboso na sima nazoleze Joël Bati Liboso na sima nazoleze Oh lule mwe secret Lule munzoto Lule mwe secret Lule munzoto Lule mwe secret Lule munzoto Ngase secret Ase nzoto Ngase secret Lule munzoto Pichu secret Utekluzemo alosan Nzoto Kabibi walala Papa Foster Waliboso na sima nazoleze Calm. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique.